Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Obizoni ozona bilore boutique Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni Comment irebu ozana selembao ozana bumbu ozana makala ozana changu okopona ozika transport moko transport ya Victoire Gambela na lobi bien Victoire Gambela référence à bongolo so ko yiwa na bongolo ba mbala moko okoti otuni avenue irebu za wapi bala kisu avenue irebu numéro A37 wana okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonsoir, bonjour. Dans mon occasion à Kolanda. Émission Mama Bijou na Mukola. Les longs de Kolabila moi si na combo ya Bijou d'or. Les longs Mama Bijou d'or na ye vraiment ka pona ko beta moi li solo mo muke. Eza vraiment li solo te eza vraiment conseil. Conseil oyo nga na ye ko pesa la Mukola lelo. Ezali pona ndekola biso ya moi si na combo ya Mama Alia. Oh Mama ya Didiston. Na ye pona ko pesa la no Mama Alia. Moi conseil mukie na yebona pona kopesa moi na biso na kombo ya Didiston moi conseil mukie Mama Bijou d'or nga na lobaka masolo na nga na betaka obeba conseil na nga na betaka ezalaka vraiment ka pona mutu moko te nga na pesa ka vraiment conseil pona mutu nyonso tout oyo azaneti na ka ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Alia oyo azalaki mwasi ya notre frère notre star na kombo ya Koffi Olomide. Donc, on a pas à la cale, moi, na biso, na combo ya Didiston, moi, na ya Koffi Olomide, notre star. Maman Bijou d'or, na ye comporté, bon, moi, conseil, moukié. Ce qui vidéo, on comme la un jour, Maman Ali, en tout cas, gloire à Dieu. Ce qui peut comme la été, na moutou, nyo, surtout, oh, yo, kaka, ozana, ba, kanet, ya Maman Ali, en tout cas, zoa, parce que Maman Bijou d'or, conseil, to pe, sa kango, en général, les alara, ya moutou, mon côté. Maman Bijou d'or, la bête à ma solo, mingi, alara, la ba, week-end. Maman Bijou doit à Lambaka, Maman Bijou doit à la émission à Amser, Maman Bijou doit à la promotion à Bastar, Maman Bijou doit à la publicité, la promotion à maison de passage d'Abisso, à la Matoré, à Irebu A37. Nous tous avons besoin de vacances, na kin. En tout cas, contactez Maman Bijou. Nathan, nous avons
mokie à partir ya 15 $, okozwa appartement na yo eza na douche debout na kati, donc eza na frigo na kati, eza na télévision na kati, eza na climatiseur, et soko lingi ba kotisela yo cafetière ba kotisela yo. En tout cas appartement na biso eza na lit à 2 personnes, eza vraiment appartement moko kitoko, à partir vraiment ya 14 jours soko osale pa na biso ofuta kaka 15 € par jour. Contactez Mama Bijou ou bien zala wana tala ba publicité na biso na suka, numéro na biso bima kuna na suka, benga Mama Bijou pour lancer la réservation, il y a place na o ya kulala oyo ezali na Matonge na Irebu A37. Mama Bijou do lelo vraiment na kende mingi te. Donc ezaka moi conseil moko na lina pesa parce que na ote ko sala vidéo moko na sala ki vidéo o bo uti komona donc vidéo na ngala bande ko lobaki la faute, donc c'est-à-dire na tanga ba komboti na beti masolo na pesi ba conseil, na pesi ba tata moi si ba conseil parce que ba tata moi si bazala trop matata, na pesi ba tata moi si ba conseil quand on peut la pesa ki ndeko na biso moi si conseil mama Lia quand on peut la pesa ki notre star na kombo ya Koffi Olomide conseil, mais na bosana ki penza ko porter un plus pour na ko pesa bana o basala makambo lokola ya Didi Stone pona ko pesa ba mama o bazana ka net ya mama Lia mwana ye azana mwana na ye, donc azana actualité ou bien mwana na ye azosala likambo bongo pona ko défendre ye ndeni ni mama okoki kosala soki mwana azosala makambo bongo pona ko défendre tam so likambo eza ya ye te likambo eza ya yo. En tout cas biso ba mama toza ba africain kande to lobaka to, donc ba africain bazala na matalité na bango mususu, ba africain bazala na makambo na bango oyo ezala ya bango oyo ezala ke soki osali ke bate kindoke koki kokota na makambo oyo ta mususu mwana biso mwasi na kombo ya Didi Stone aza kosala. Yo Mama Bijou na lobi no video ya lobi na video oyo na uti kosala bo uti komona na zangi sai kopesa Didi Stone conseil etaki mama moboti nga lobi jamais na otika bon il faut da sala video mususu pona kopesa Didi Stone conseil, pona kopesa mama ya Didi Stone conseil, mama ya Didi Stone ayoka mutu nyonso to kokuta na ka moko neti ya mama ya Didi Stone yoka, et puis salela likabo Mama Bijou do akolobe kozala bien pona yo bien pona mwana na yo. Mama Bijou do na uti ya émission na sali, en tout cas vraiment bomoni oyo elobami wana elobami. Mama Bijou do nga la pesa ka na bakane ti ndeko na biso ya mobali Koffi Olomide, na pesi mama na biso Alia fotite, na pesi Cindy Lekia fotite, na kondalaki ka tata mwasi na lobi tata mwasi amekala niko bima na makambo wana parce que mama Alia azali mwana mwasi moko azali mama oyo aboteli bango bana, donc baloba singa famille et bien de la ramèkata na raté baza déjà na lien moko eza makasi, donc baluka te ke kosala likambo moko be pona bazokisa ye motema parce que ça sert à rien. Mama Alia yebi na vérité que Cindy azalaka pourquoi kosala ba vidéo kolakisa batu Cindy kosala boy eza malamu te parce que kosala ndeko na biso ya mwasi, donc mama Alia kosala ye mabe makasi, donc tata mwasi vraiment azwa part atala lanu bana atika makambo oye azosala. Siko pour la kopesa ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Alia conseil na Didi Stone conseil. To bandana na Didi Stone parce que azali mwana biso ba africain tozala na makambo na biso ka ya biso, donc ndenge na ote ko sala vidéo na lobi ke normalement papa soka sali mabe ba lobaka na ye, mama soka sali mabe ba lobaka na ye, mais il faut pas ko déborder parce que toza ba tout mwindu. Il faut kozala na ba limite. Ya koyebisa ya ko reprocher mama na yo, ya ko reprocher papa na yo, ya ko reprocher tata mwasi, ya ko reprocher noko oza mwana okotikala mwana et pas la biso ndenge biso bakolisa biso ezalaka bongo. Donc Didi Stone donc conseil on la kopesa na yo na ubeba mutu nyonso to ozaka na makambo lokola ya Didi Stone tamso lingo telemela mama la bino tamso lingo telemela papa la bino be tata mwasi mo boy. En tout cas so yoki vidéo Mama Bijou do azoloba, Mama Bijou do azopesa conseil au tiki, donc na kaneti ya Didi Stone o nyonso to so sali o sali eza batu ba fait ba peso faute eza deti nga Mama Bijou na peso faute te parce que mutu moko ta okolinga ko sakala mutu asakala na mama na ye, donc tika eloko eleki tika ezali te normalement ezala ngo makambo ya ba mikolo mama na bino mama na oloko azoloba te yo mwana oso lobi oso lo sali yo so plus fallait osala batu ba comprendre que ozali mécontente, batu ba comprendre que ozo sepela na makambo ezo lekate, en tout cas tosito yoki. En tout cas pour la ngai Mama Bijou
na oloba ke Didi Stone abunga na ila milieu ya ba media. Didi Stone so ko sala makambu o eza ya yo parce que bimba na yo na kati ya makambu oyo sala makambu na yo parce que ozana avenir ozana avenir donc mulai liboso na yo sala makambu na yo tika makamba ba mikolo ko kipe yango lisusu te solola na mama na yo abeta yango kara bovanda parce que balobi ke silence était aka silence ba tu ba comprendre lisusu te lisusu na banda koloba lisusu na banda ko saba lisusu na zoloba na lisusu te koloba na lisusu te ko kipe na lisusu te normaliser makambu ya ba mikolo ko kota na lisusu te sinon ya ko bebisa carrière na yo donc oza mwana muke si solola na ba mikolo solola na mama la bino ayebisa o danger nini oyo oza nango parce que donc moi na jamais akoki kozala ke papa lobi moi na zongisi papa lobi moi na répondre pas na biso esala marate magoza na on a raison na yo et puis bandoki bazawana bandoki bazala lisusu te kaka o bandoki ya famille bandoki ya libanda bakoma bandoki o ta mususu kutu bazana bango lie moko na yo te bakoki komona bakoki koprofite mwana ondenge azotelemela papa na ye mwana ondenge azobimisa mutu mwana ondenge naosala baya kokota na katikati ya vie na oyo epuis bakoya kobebisa yango en tout cas conseil oyo eza mpona bana nyonso to boza neti na ka ya Didi Stone en tout cas makambo ya bamikolo mwana ifo ozongaka nsima mwana ozongi nsima bamama mingi bakoma kuzuta mosusu likambo nde ya famille mama konzi babinga na telema me nazwa bana na ngai nazongisa bango nsima mpona na bakaya boye donc tata mosa kokozala na ye ndoki te papa kuluta kokozala na ye ndoki te me bato ya mokili bakoki koya kokota na katikati ya likambo wana epuis basali mabe ya okoma ke famille papa na bango basali parce que bazalaki na guerre en tout cas conseil oyo eza mpona Didi Stone zonga na yo nsima kima na yo milieu parce que bato bazozwa na bango baactualité bato bazokotisa koseba mbongo na ba YouTube mpona actualité mpona makambo etali ya famille na bino mais quelque part eza vie na yo quelque part ezali actualité oyo eza ya yo ekotika na libela donc likambo ya internet elongwaka te libela bana oyo baya okuta ke oui eza na série moko boye Didi mama na biso azalaki na guerre na papa na ye mama na biso azongisaki mpe mama na biso asalaki boye en tout cas vanda na yo calme kopesa lisusu bato accès te ya kokota na katikati ya makambo ya famille na bino après toi naza papa oyo aboti yo après toi aza papa oyo abimisi yo après toi aza papa oyo alingai oyo mokili mobimba eyebi aza papa na yo donc yo na papa na yo bomeka kotraitaka makambo caméra ezala te téléphone ezala te elekaka na coulisse donc na kati ya famille na bino parce que ozali mwana azalaka na papa guerre te donc malgré ozosala makambo ezala yango normal mais ka ndenge nalobaki ebandeli toza baafricain et puis bandoki baprofitaka na makambo ya boye zonga na yo nsima sala carrière na yo nalingako mingi oza mwana moko kitoko oza mwana donc oza mwana biso oza courageuse kende liboso mama Bijou do abwakelo bafleur ezalaka yo mais tika bima na makambo ba mikolo papa la bino azwa basi 10 azwa basi 50 etali yo te sala vie na osolola na mama la bino ya kobombana donc bovanda calme bozala batu moko batu bayebaka lisusu position ya Didi Stone te Didi Stone alobaka lisusu te koloba na yo te sala carrière na oyo osalaka oyo bato basepelaka na yo kende na yo mulani kende na yo nzela ya malamu par rapport koyaka kozongaka nsima batantini congolaise balobelaka kaka kombo na yo batonton congolaise balobelaka kaka kombo na yo bandeko ya papa na yo bandeko ya mama na yo mokili mobimba etangaka kombo ya Didi Stone mpo na ngai mama moboji en tout cas na kosenga na yo ke koloba lisusu te et puis koleka na yo lisusu na media te mpo na kosala bageste moko boye ta mosusu banguna ya papa na yo koya ta mosusu koyembela bato banzembula bango ale ntango bakongolais alingaka bongo kongolais alingaka kaka kotutisa bato ta mosusu yo oyembi na yo na ndenge moko ya normal oza mwana moke ta mosusu sepene na miziki afali oyembi na ndenge ya normal mais bango biso bakongolaise na bakongolais tema tolingaka kaka kopelisa moto bato bakoya kopelisa moto yango wana oza mwana ya star luka bunga na yo bamedia na makambo oyo etali keta mosusu
ekoki ko nuire papa na yo ekoki ko nuire ta mususu yo moko kopesa bato actualité wana yo kopesa ekoporte yo na eloko te bango nde bakosala mbongo na kombo na yo sala penza babase na yo moko makambo na yo osalaka ya kimannequin sala makambo na yo olati na yo kitoko ozala bavoitire ndenge otambolaka invité penza ta mususu bamiziki ya Fally Ipupa miziki ya Jibe non parce que baza baconquérant na papa na bino ntango yo osala bongo osala ngo esprit ya bien me bato ya mokili bakozongo kaka na esprit ya mabe bakoyesa likambo kaka munene parce que bato baza wana bazozela lidiso nazongisa be lidiso nasala bepa bango bazwa actualité sikoyo nga mama Bijou na lobi zala ekenge kopesa su mutu actualité te kopesa mutu actualité te vanda vraiment calme mama Bijou na lobi mwana so azala libumu ya mutu azala mwana ya mutu moko mais soko bimi na mokili okomi mwana ya mutu nyonso donc na peso conseil oyo ya Didi Stone etake mama na yo donc oyo azala mato ya koyoka bato nyonso tu bozala kaya ya Didi Stone bana tu bozala kaya ya Didi Stone mama Bijou alobi likambo bamikolo zonga epe nsima sino eza avenir na yo mpona mama na biso mama Alia mama Bijou ngona bapesa yo kaka conseil ke mama nde mutu abomba bana zala mama sage wanga nayebi kozalaka sage yo moko ozoloba te yo moko donc otika bato na keske se sala mpe ke Didi Stone mpa zonga mpe kaka na nzela na yo pekisa mwana benga mwana talisa ye badanger oyo ezalaka na bato mwindu ndenge bazalaka mutu mwindu alingaka koprofite na likambo moko boye kaka boye aprofite mwana ya donc mama ya mayele abombaka bana na ye alingaka te bato bafungola bamisu mpona kotalatala bana na ye mama mayele akokolinga kotika mwana ye bato nyonso tu balobelaka ye te mama mayele nde mutu azwaka devant azwi bana na ye azongisi bango nsima yo moko oza na nsima zwa Didi Stone ozongisa ye mpe na nsima pekisa Didi Stone azala sage parce que balobaka mwana oyo balobelaka mingi ezalaka mabe kolobela mingi wi mpo aza star tokolobela ye mais makambo ya bamikolo en tout cas pekisa ye parce que on sait jamais mitema bato toyebi te mwana aza na carrière na ye ya bien ya kitoko avanda calme lokola bandeko na ye mosusu bavandi parce que Kofi aza na mwana moko te Kofi aza na bana ebele kaka kombo ya Didi Stone en tout cas ezosala malamu te surtout mpona carrière na ye mama ya Didi Stone na kombo ya mama Alia pekisa Didi Stone mpona intérêt na ye epuis intérêt na yo mama abombaka bana na ye mama atikaka bana baleka bakende na bana batangamaka na minoko ya bato te botanga mwana wi tokotanga Didi Stone ndenge azalaka star ndenge azalaka bien ndenge asalaka nani mosala na ye mais tokotanga Didi Stone te parce que Didi Stone Koffi Olomide alobi boye Didi Stone a répondre Koffi Olomide asali boye eza malamu te eza intérêt na yo te mama Alia eza pe intérêt ya Didi Stone te ke bato batangaka ye na ndenge wana Koffi azwa basi ebele te etali Didi Stone te so Didi Stone akoreproche ye etake papa na ye sans caméra sans téléphone wana nde ezalaka donc conseil na ngala pesaka mama Alia ya wana vraiment bomba mwana parce que ndenge to bomba ba on a libumu 9 mois continue ko bomba e ko lemba Didi Stone te tika Didi Stone non pekisa Didi Stone atika media atika kokote na makambu ya batantini ya bakongolais ya batonto ya bakongolais parce que aza mwana muke biso batu balingaka kolobela batu ye mwana azosala likambu moko eta musu ezali aza na raison na ye mais eza na bato musu baza kokondane na ndenge ya mabe eza réputation ya mwana na yo mama na biso Alia bomba Didi Stone mama Bijou alobi donc conseil ezalaka nango gratuit nga na pesa en tout cas mama Bijou alingaki kala porter moi un plus kopesa ndeko na ngai ya mwasi conseil epe kopesa mwana na biso ya mwasi conseil na kombo ya Didi Stone mama Bijou don nalingi bino mingi bokende te botala ba publicité na biso mama Bijou don alobi ta mususu otalaka na yo ngai nano s'abonner na Bidor TV te mama Bijou a biso topesa na biso kala ba conseil donc s'abonner na Bidor TV soutien na mama Bijou don aza nango besoin partager vidéo oyo tia commentaire et puis tu là mama Bijou d'or j'aime mama Bijou lo baraliso na lisolo za ndenge nango ebetamaka soko s'abonner ko bosa na te final o s'abonner au fini croche la notification pour na biloko tout mama Bijou d'or abanda kotia et comme la kaona facilité nyonso mama Bijou d'or alobi ne makamutala ba publicité na biso soko lingo kende congé na Congo en tout cas ko hésiter te benga mama Bijou na numéro e ko bima na suka okende na
kin osala séjour na ya malamu na talo moko ya mukie ozala bien vraiment parce que Mama Bijou d'Or alobi ba appartement na biso eza nango na ba étoile belé te mais eza na ba condition moko ya malamu o bana poto baza ko se retrouver na kati ya maison de passage na biso toza na boutique tozoteka bilamba ebele neti blouson Mama Bijou d'Or alati donc kala mingi te ezokoma na katikati ya boutique na biso eza na matonge na Iribu A37 toza na boutique kuna soza na besoin que de vérifier boutique soza na besoin benga Mama Bijou zo ba renseigner pour la boutique na biso Mama Bijou d'Or azali soki po lingo ke de kuna sur place okende eza na matonge na Iribu A37 oromona boutique na biso eza munene te mais toza na biloko presque tout toteka ba maquillage toteka ba parfait toteka bilamba toteka vraiment nyonso kende visiter boutique na biso Mama Bijou d'Or alobi kotisela biso mbongo ozala jamais déçu parce que biloko kuna eza kaka biloko ya original ndako na biso eza wana pona yo muto zotalanga ke benga Mama Bijou d'Or ke kosala séjour na ya malamu na Iribu A37 Mama Bijou alobi bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais déçu parce que ande makamo ozala bezo ba beta lisolo na yo contacter Mama Bijou pesanga lisolo na yo na kobeta ngo penza kaka ndenge yo kolinga conseil oyo pesa melaki pona ba mama oyo eza ba mama oyo bana bo baza na canet ya mwana biso na kombo ya Didiston en tout cas mama zala mayele mama zala vraiment mayele bana ba bomba bango bana ba bimisa bango te mokili mobimba ba lobela bana na yo donc ba ko lobela bana na yo ba ko lobela mwana na ndenge ya malamu ezala malamu batu mususu ba kozwa likambo mwana sali na ya malamu batu bazoloba na ndenge ya mabe esala ka mabe toza na biso batu mwindu toyebi ke ndoki azala lisusu kana famille te bandoki bakoma na bango ezala batu ya quartier ezala ka mutu atala ko na TV soki alingi yo te mwana kotisi akoti kindoki na makambo oyo zosala ya wana ifo kozala ka kusala ka keba ke balobela biso mingi makambo na ndenge ya malamu malgré mokili ezala ata osala na mabe osala malamu osala mabe te mais ba olobelo ka mabe nzambe pa loba na kati pe soto zongi na kati ya kibonzambe baloba malédiction nyonso tout eza na cause te ezaka sans effet ya wana biso toyebi yango mais mama azala na ka pona kobomba bana so moni mwana zokende liboso il faut kopesa conseil ke vanda na yo kota na yo ndaku sala makambo ezali intérêt na yo tika kokota makambo ba mikolo nde musala na biso ba mama to sala pona ko bundela bana na biso bazala toujours malamu bandoki bakota na makambo na bango te batu batia bana nga misapite batu balobela mabe balobela bana nga mabete bana nga bakene na nzela ya malamu malgré batu bazala ra wana pona ko yina tamso eloko eza na ya yote mais nzambe pazala ka nzambe ya juste donc bota la publicité na biso Mama Bijou d'Or alobi na zozela yo ndeko zotalanga na yebi ke ko benga nga po ke ko sala séjour na ya malamu na Iribu na matonge na A37 wana donc au sala séjour na ya bien et pour pesa témoignage au pesa numéro ya Mama Bijou au pesa pe bandeko mususu ba benga ndenge bandeko basalaka merci na bandeko o bokisi bokende na ndako na biso bopesa numéro ya téléphone nga et pas ya batu benga Mama Bijou d'Or sola bien Mama Bijou d'Or sola très bien Mama Bijou d'Or le bikala mbongo na wana ya mukie contacter nga ope chance eza ba mikolo musupe ba place etikalaka obengi Mama Bijou d'Or osali réservation na yo ou bien so ezaki voyage moko ya brisque omeki ka ko benga Mama Bijou ata elo soki place ezali kana mbongo na wana ya mukie osala séjour na ya malamu na lingi bino mingi bota ba publicité na biso tokutani mbalasima bayo. Oui, bonjour la famille. Mama Bijou lobi bubu o bozomona na lati eza na commande mutu nyonso toza na besoin ya bubu oyo na lati eza vraiment esopa na ntina makolo. Contactez Mama Bijou aux robe na yo oyo sala commande toza nango ba couleur nyonso. Mama Bijou alobi toteka bilamba utaka Afrique ndenge moko pe tozwaka bilamba ya Europe totindaka na Kin soko oza na Kin oza na besoin ba esika ni bilamba ya Europe oyo utaka vraiment donc direct na Europe kende la boutique na biso eza na matonge na Iribu A37 okozwa bilamba ya modèle na modèle soki pozaka na poto oza na besoin ya ba fiture ya bilamba nde bozomona Mama Bijou alati robe boye episo pa neti na se robe oyo eza fiture moko kitoko benga Mama Bijou sala commande avant tokoma na mois de juin ozala nango eza ba couleur ebele bonga na lati oyo donc toza nango ya rouge toza nango ya jaune toza nango ya bleu toza nango ya pembe eza vraiment ba couleur ebele toza na o bozomona Mama Bijou alati ezali L
toza na L, toza na M, toza na XL. Benga Mama Bijou sala commande ya bubu na yo. Okozala jamais déçu bubu na biso. Eza kitoko. Merci. Oui, naza ko inviter bino bandeko nanga. Oleka na maison de passage na biso, bomo na boutique na biso eza na kati. Boutique na biso ezoteka biloko modèle na modèle. Bijou fantaisie bozomona na lati oyo. Eza vraiment la prix moko ya malamu. Etikali lisusu ebele te. Hein? Donc boutique na biso eza na Matonge na Irebu A37. Les cas ozwa bijou fantaisie o Mama Bijou alati. Eza bijou fantaisie moko jamais kokonzuluka. En tout cas, bomoni, eza bijou fantaisie moko eza kitoko makasi, eza vraiment na talo muke. Si on a le bino moins de $50, bokonzima. Donc bijou fantaisie oyo. Donc toteka ki on a 35, toteka ki on a 40. Les restes etikali eza lango mingite, eza muke. Soko leki na $20 na yo okozwa complet o Mama Bijou alati. Bonjour na ba o nyoso tu ya Mama Bijou. Na ba obo pesanga confiance obo s'abonner na Bidor TV obo kende na maison de passage na biso o eza na Matonge na Irebu A37. Mama Bijou le bolingo ki eno congé tozaka na adresse moko na Matonge na Irebu A37. Contactenga l'appartement na biso eza vraiment la talo malamu to bandi na ba $15 tiko mata na ba $30. Contactez Mama Bijou sala réservation na yo pour na place na yo ya kolala. Mama Bijou le bourse elle jamais déçu na talo muke au sala séjour na yo kitoko. Merci. Ka eye na kati ya Matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na badouche, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine na biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Moko ekomaka mpe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, totiaka ventilateur au cas où courant est rejeté, nde moto akoki kopelisa ventilateur.
toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Totia moi garde-robe awa. Ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia moi éponge awa. Moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota la deuxième chambre na ye. Deuxième yango yo. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango yo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zongo pe na appartement ya pamba. Olingo zongo appartement chambre salon cuisine. Et koma pe appartement numéro 6. Vous avez le salon. Salon yango. Salon. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a 2 sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga mama bijou, contactez mama bijou, okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assuré. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou, benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.
Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.